Lelo mwana mwasi ozaki na mélodie na niveau Braza. Ti mélodie au kufa. Asali vidéo na TikTok ya su ba 12 minutes boy. Il a bien dit. A beti li sote que non ya mobali o iskoka que ni et tout. Non. Alobi bien que non mélodie azwaki problème ya santé. Il se met en dehors déranger. Il se met en dehors déranger ba hôpital, azongi sali mois 2 semaines abiki azongi normal à bonne santé. Et après un mois elle a la réussite. Tant qu'on sali réussite accélère ba forte fièvre ba kena hôpital ba remarquer que non asili makila. A combien à 4% ya makila. Combien à 4% makila parce que on a le ba ils ont ba TikTok. OK. TikTok et les réseaux sociaux. Ouais. A sala qui a combien à 4% makila. Et on se retrouve combien mais moto boye na ye makila aussi les faux somba 3 chassés à makila. OK. Ba kena hôpital ba somi 3 chassés. Ya makila. Wana grand frère na yé moko médiar na Brazzaville. Ayebi koute que non les qui n'obéissent. OK. Y compris ba comédienne mususu ba actrice mususu. Ba yebité. O ba sala pe na Brazzaville. Ba yebité que melo obela. C'est que mélodie aza motema makasi disons. Omoni aza ba jara basi oyo. Soka na likamu na ye. Alinga kufa na ngoye moko. OK. Tu vois? Même na niveau kini famille na ba ona ninga kinya. Ba yebaki. Ba yebete ka obela. Biso na minute oyo. Et là, c'est un plaisir. Parce que tu as 6 ans. Pour la minute, moi, on a 7 ans. Mais moi, tu as 6 ans, mais c'est un peu comme moi, on a bengi papa na yé. Oh! Moi, na yé, moi, on a bengi papa na yé. Allô, papa, maman est morte. Donc, message, il y a liwa, papa est bakiango déjà ou a ziongo papa a yébi message net, il y a liwa lelo. Papa, on est la sikoyo. Pas sinon, nous, moi, on a tiré musika. Mais il y a fait musique. Mais moi, après lobby, nango, na ba 19h. À mon téléphone est sonné numéro Brazzaville. OK. Ayambi. Allô papa. À se présenter. Maman est morte. OK. J'arrive. 3 chassa maï pour la première fois. Et Yamakila. Papa. Bazongi si azonga moi bien. Azongi moi bien mais ma fille va continuer gars. Lobi nango su ba tester les sous. Makile si les sous. Vous comprenez? Bazongi sur 3 chassés. On a pour la deuxième fois. Vous comprenez? OK. Vu que basela est-ce que dépense trop. OK. Mbe toi na ki 10 000 francs CFA na ninga Brazzaville. Na habité toi na ninga Brazzaville 10 000 francs CFA na écouta ya combien? Na ninga to ya kini. To ninga to kuna 10 000 francs CFA. Et au sala que vu que mbongo tu ebimaki mingi ba mona que non docteur ninga retenir bon hôpital bala la kano fira mais va foutre ba mbongo ba 10 000 francs CFA chaque ça jour coûte et comment coûter bango. Pour relation ni obino bozana ngo na minute na famille relation na et ane logo moko ba biso to yebi avant na tuno yango yondo yo kana relation na famille ya Mélodie déjà dès le début déjà ba kena biso mabe bakena bino mabe. Ouais. Parce que tant que Moutakufi ça moi si oyo to bota na ye. OK. Comprendre? Donc a botina ndeko na biso. Leki wanga wala ndinga. Tant que lo mbongo ça tant que Moutakufi osani famille osani yet to yeba et que c'est passé comment et tout. Na ebité donc na ba ika gloire à Dieu parce que mamsu ba caméraman et ba internet ba agité. Parce qu'on a été humiliés. Oh, vous avez été humiliés. Vous imaginez que non? Babenga dans diso, babenga ne biso, tomboli na bakiti. Na mobali pas à la kiwana. Na mobali est présent. Babenga ni bino. Babenga ni biso. Et pas Mélodie. Il y a une sœur na bango azana. C'est une très bonne sœur. Asola bien. Malheureusement, jour basala événement na ya zaïté. OK. Sero azokenda zoloba awaleka na internet. Mususu avanda kiwana. Tellement zaina souci ya petite sœur na ye. Vi mambo tie sala mana yo sepelate. Mais batu basala encore parce que balinga eboule. Basala. De babengani bino. Babengani biso. OK. Mais est-ce que le sali bien parce que basimbi molimo te.
le ça lisco bien molimo basimi molimo te molimo ya dans le sens que mutasu mbata te mutasu likofi te mutasu okite OK pona ngeko mama mususu voisine wana ozaki na ye comment na essayer ABC docteur Abino de préférence bobimisa biso na hôpital to moyaka traitement te kozwaka soin koya et pour ça là que tangu docteur abimisi bango bakomi kaka koyaka boyaka hôpital OK parce que selon indenge la dame andolo ba a maigri ça qui pena akondi pour ça ndai ko se voiler plus tchema pour tem bota malembe bakomi na re bo pemi et tout ba condition d'aki pena et sous bien té vous comprenez to ba komi sous l'hôpital ba remarquer sous que non il y a encore une forte fièvre diminution maculaire sous donc voilà selon ndenge ba raconter le bino ba betele bino voilà la dame ou ando ça dans hôpital awa nzamina nayebi te siko shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yebukoke ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo napesi awa opiso tumu biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo akemba soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei Vamos embora. Pangilomba konsabi. Yandizana epima kenwoso. Epangiambe. Ufufango. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes, bande connus, so oyo bo sepelaka vraiment kolanda biso na Exemple TV, donc balabi une chaîne d'excellence, Exemple TV chaîne moko ya malamu oyo et sepelisaka bino na banda ku partout au place Bozali. Merci na ndenge bo sepel kolanda biso, c'est votre humble serviteur Orly Kanza Mystère Lova Lova, autrement dit Avatar, et je dis encore un très grand merci na ndeko na biso de maf donc na sima ya caméra, merci nae, merci au cordon Barezi Baza. Et vous vous demandez encore Orly akenda wapi tomoni lisusu Orly, et je vous dis bien que tozawana tozali peto kozala kaka na Exemple TV. Alors ngala lobaka loko moko soki message eza tokoya so message eza te tokoya te bo sepela kolanda kabiso et ça la bien merci na bino nyonso ba abonné na biso. Et aujourd'hui sous les informations toza awa
na masolo ya kobeta ebele belé na ndenge boyebeli actualité ndenge zokende sur matanga ya ba artiste oyo ba juit ebi artiste Mélodie auti ko kende akufi atiki biso mais ba soupçon ba biloba loba ezoloba ma ebele exemple TV kaka ndenge esalama lelo to ye to beta ba masolo to lobela makambu oyo ezoleka to luka ki to vanda te exemple TV tambolaka et ça là vraiment musala to luki to landa famille oyo ya mobali po ba balobi ba biloba lo bebele to wana bandeko ya mobali moko ya bandeko ya mobali donc alobela biso yebisa biso nini qu'est-ce qui se passe na olinga kozala ingrate de yo fongola ngai po to beta mo masolo na kati bonjour mon frère. Ouais, bonjour Orly Kanza. Merci merci Yves Nzinga. Donc j'aimerais bien se présenter yo moko bandeko bayeba yo o bayebi yo te un exemple TV c'est la première fois ba mona yo bayeba yo. Ouais, moi Yves Nzinga le formidable artiste cinéaste donc voilà. Merci Yves Nzinga le formidable et comme ça batu ba bayebi que Yves Nzinga aza artiste mais ba moni lelo na dossier ya ndeko na biso Mélodie ya kufi ba moni yo ye ko intervenir na yebité oye comme artiste pour défendre artiste actrice ou accueilli pardon to oye pour lobela nanu na ndenge ya famille pour ebisi biso que no yoza côté ya famille ya mobali. Non bon nga pena na yebo na yepona na mekempe pour expliquer batu. Ouais, parce que les réseaux sociaux, surtout internet, ils ont place où censure et à la rater. Où mutunyo soit vu information, ils ont mal informé. Alors il y a nango, azu caméra na tchona ou n'importe quoi vis-à-vis à la personne, il y a mutu au kutu où il y a yébité, où il y a histoire té. Donc lui qui a créé buzz pour que ça monte pour te dire quoi pour bien n'engela. OK. Parce que bisogno so toi bata média te bi cop n'engela. OK. Et alors on nga qui na me kempe ko éclairci ba tuna dossier mambo etali Mélodie parce que nga naza grand frère ya mobali ya Mélodie pardon pas moi na donc yoza grand frère ya mobali oyo aboti na Mélodie mwana donc mwana oyo bazoloba loba donc yo ndé grand frère donc ngande grand frère vous comprenez bato babi li solo te ba ko lukaka ba TVT que ndoli ngoyi biso grand frère za TVT non moni réalité nzambe ndaidi bato tout ba loba na ba sa ba émission awa tant Mélodie qui na Brazza pour Mélodie qui Brazza 6 ans ngoyo 6 ans OK si essaye que na kufa la Brazza OK vous comprenez donc alors bakina na mwana oza mwana biso akina na mwana biso et vu bikaka matata ezanga te so matata ekoti na bolingo so bato baloka nte basala ni bakabona mais atikala ka mama mwana biso parce que tolingaka mingi po souci na ngeza nanu kokufa nda kufi musika vous comprenez et ça non pas ça kufi musika famille zate et tout mais bato mususu ko bomi ko interpréter mal siko yebisa biso nanu lelo Mélodie akei azana mwana na bino yo za grand frère ya muto abotina Mélodie mais Mélodie akena mwana na bino. Est-ce que boyebaki ke akendaki na mwana ou boyebaki te? Oui, toyebaki akendaki na mwana parce que ayebisaki bino. Bon. Moni ntango mwasi na mobali matata so esalami. Mobali akowela mwana te. Batikaka mwana. Kenda bi ke na mwana se biso abosana na biso te. OK. C'est ça là que non mais des autres akanga akenda Brazza, kenda fa na point noir. Ndakenda na mwana. Et nga moko personnellement, na sala ba demande na bande nyo sur Facebook et tout. Soit moi demande nanga a bloquer directement. Oh, soit moni yo sali demande à bloquer. Soit moni mère na biso sali demande à bloquer. Soit moni grande sœur sali demande à bloquer bongo. Donc c'est que na famille disons c'est que na famille moi koyoka nezala ki tena ye bo bebana. Non c'est ça que moni basio ba kana zuwa trop. Oh, basio balinga trop. Moni basio balinga trop. Balara soki comprenez-nous hein, ce sont les aléas. Basalara soki bana vernis. Soki a bébé na mbali na ye. OK. A généraliser. Batunya sa famille mobile. Vous comprenez? Elle avait ses qualités. C'est une femme très bien, elle est gentille, mais ma benaye ils a lipé parce que a eu ce un problème là, n'a papa moi naé, il faut généraliser. Batunya ça. OK. Vous comprenez? Donc quand on bazaki na on ba mi balé. A généraliser ce que famille. Mobimba o biso. Vous comprenez? La conception na problématique na bango ba nango. OK. Or biso tout ça bandeko ya mobali. OK. Vous comprenez? Mwana aza mwana biso. Attendez azwa mwana biso kinda na ye. Biso na mutema so yeka ke no teba ça bien.
et là au moins te comme la moine et tout parce que t'as moi moi si au moins pour l'éducation peu moi n'engue là moi na za moi aussi ouais nati tu auras une nouvelle que non Mélodie Koufi mais ce que nous avons est-ce que battu sur boli dans émission koloba que non Mélodie soit comment à niveau là c'est parce que mobali na yes koka mbongo et tout ateka mutuka donc mobali na ye leki na yo mobali no tobeta lisolo eza leki na yo ateka ye pe mutuka asala a escroquer ye asala ye ouais escroquer ye est-ce que ça peut ya solo mais non c'est du mensonge c'est du mensonge combien de fois babiso na ba grande séance ba Betty Mbombo que je salue maman Betty tout ça ba démarche ya koluka roya si na ba mo ba na problème makasi pour ko to ko to chapé enfin que bazonga en bon terme mais c'est elle qui avait refusé alobara catégoriquement que non a kozongela susu petit frère nangate vous comprenez a kozongela souté a préféré afanda sa maramoudaï maman na biso passe la démarche à luka attaque non bozonga te mais du moins pesala mon bali ba révolution mwana yo pe du moins au pe sarata évolution mwana ici quoi na mais bato théâtre lelo bisusu ba obima pe belé pozo lobama mwana mélodie abota abota na bato théâtre abota na intel bato ba komo bima belé est-ce que ba bota e pe nana mais c'est dit n'importe quoi ndeko na pas mon théâtre ou hasard artiste quand théâtre té hasard artiste musicien ouais hasard artiste musicien sala maamnaye na marque naye batunde vu que bazal ba lo koso ko so image OK nde ba luka siko ba sala ba diffamation moko boye de façon que yé moko siko l'homme en personne mi bimisa pour ba so mo so ba nombre de filles OK parce que nga siko yo tant que ndeko ne na holinga na monde théâtre na holinga te image na ibima nga réseaux sociaux mais faut nga na se figurer boye nga mona na gérer ma bango mais yé bimate pour na boye elongine ko tsema bala parce que bazui mutu moko boye ya lox moko bache ba flouer kutu bache na miniature ba mission ndeye mais oyé pas un lox ouais mon frère mais vous avez tapé à côté vous comprenez lelo mona moi si ozaki na mélodie na niveau braza si mélodie au kufa asali vidéo na TikTok ya sur ba 12 minutes boy il a bien dit a beti li sauter que non ya mobali o escoka que ni et tout non alobi bien que non mélodie azwa qui problème ya santé estomac ando déranger estomac ando déranger ba hôpital azongi sali mois 2 semaines abiki azongi normal la bonne santé et après un mois ayo sala rechute tant qu'on sali rechute accélère ba forte fièvre ba kena hôpital ba remarquer que non asili makila a combien à 4% ya makila combien à 4% makila parce que on a loba ezala ba TikTok TikTok et réseaux sociaux a sala qui a combien à 4% makila et on se retrouve combien mais moto boye na ye makila aussi les faut somba 3 chassés à makila ba kena hôpital ba somi 3 chassés ya makila wana grand frère na ye moko médiare na Brazzaville ayebi kuté que non leki na obela y compris ba comédienne mususu ba actrice mususu ba yebité o ba sala pe na Brazzaville ba yebité que Melo obela c'est que mélodie aza motema makasi disons omoni aza ba jara basi oyo soka na likamuna ye alinga kufa na ngoye moko OK tu vois même na niveau kini famille na baona ninga kinya ba yebité ka obela ye moko esizula na iskanda fanda voisine na ye ne mutu abandaki kokele na hôpital et tout 3 chassa mai pour la première fois et ya makila papa bazongi si azonga moi bien azongi moi bien mais ma fièvre va continuer kaka lobi nango su ba tester les sous makila si les sous vous comprenez bazongi sur 3 chassés on a pour la deuxième fois vous comprenez OK vu que basela est-ce que ba dépense trop mbe tu wana ki 10 000 francs CFA na ninga Brazzaville na ebité bato na ninga Brazzaville 10 000 francs CFA na écouta ya combien na ninga to ya kini to ninga to kuna 10 000 francs CFA et au sala que vu que mbongo tu ebimaki mingi ba mona que non docteur ninga retenir bon hôpital bala la kano fira mais ba futaka ba mbongo ba 10 000 francs CFA chaque ça coûte et comment coûter bango voisine na wana ozaki na ye comment na essayer avec docteur abino de préférence bobi misabiso na hôpital to moyaka traitement terre aux soins koya et pour ça là que tangu docteur abimisi bango ba komika koyaka
boyaka hôpital bayeba okei bayeba okei parce que selon ndenge la dame andoloba amaigrissaki pena akondi apusandaki ko se voiler plus tiamali puta mbota malembe bakomi na arrêt bopemi et tout bacondition ezalaki pena esusu bien te vous comprendre to bakomi sous l'hôpital baremarke sous que non il y a encore une forte fièvre diminution makilia susu donc voilà selon ndenge baraconte le bino babeteli bino voilà la dame ou ando ça hôpital disons la dame la dame wana bino na minute non to boite wana o raconte le biso na bike bat nyoso bayebi yango po bayokaki déjà yango mais sikoyo la dame wana boza contact na ye po parce que bino boza ba propriétaire ya mwana boza contact na ye omoni la dame oza na hôpital biso toza contact na ye te boza na mutu biso tomoni vidéo neye moko explicite ngo bien na niveau réseaux sociaux atika lo beta sote que mobali moko escroquer to sali bossa problème te nayebi ke batu nyonso ba comprendre na biso oza problème ça que non souci moi dans en jaune noir donc na matanga na olela ai mama mwana biso ta biso mwa kitoko OK donc nalinga ko tanga na koma mwana te parce que bato internet kombo ya mobalité pour na bato internet OK je comprends et alors biso na minute oyo et là aussi là biso plaisir parce que talaka 6 ans pour la minute au moins na biso a 7 ans mais moi na talaka 6 ans mais et c'est ngosali biso comme na mwana bengi papa na ye oh mwana ye moko muta bengi papa na ye allô papa maman est morte donc message ya liwa papa yebaki yango déjà ou azwi yango papa ayebi message net ya liwa lelo papa olela sikoyo pasi nano mwana tikali musika melodi akufi musika mais mwana siko ayebi na asosanga matanga lelo après lobby nango na ba 19h amoi téléphone sonné numéro à Brazzaville OK ayambi allô papa à se présenter maman est morte OK j'arrive oh ayebisi papa na ye que j'arrive siko ton place au combien j'arrive et à plein place à bien place à 7 au place tozali vraiment mozindo place tozali bino tant moi na yebisi bino j'arrive mais moi naza na famille pour famille eza ya maman sikoyo bino na boza siko na relation nini na famille wana mwana aza mwana na point noir aza na famille ya mama te OK afanda sikoyo on va dans appartement OK mwana locataire voisine mutasi siko mwana OK en plus voisine wana za congolais ça za wara OK mutasi mwana garder ka mwana pour la protection mwana pour mwana ça la bien et mwana na minutes oh to soli mwana to solo pena voisine wana bapel vidéo bo solo la déjà mwana biso aza en bonne santé vous comprenez et ba stratégie musu o biso mo famille to nango na ko dévoiler moi te OK donc na mettre moi en évidence parce que relation nini o bino bozana ngo siko na minute na famille ya relation na et ya logo mo o ba biso to yebi avant na tuno yango yo to yo kana relation na famille ya Mélodie déjà dès le début déjà bakena biso mabe bakena bino mabe ouais parce que tant mutakufi aza moi si oyo to bota na ye OK comprendre donc aboti na ndeko na biso leki wanga wala ndinga tango elo mbongo sa mtamwe kelo mutakufi osani famille osani yet to yeba ego se passer comment et tout na ebité donc na ba yika gloire à Dieu parce que mamsu ba cameraman et ba internet ba akité parce que zaki hier et là c'est un plaisir parce que ba cameraman et ba internet ba akité parce qu'on a été humilié. Oh, vous avez été humilié. Vous imaginez que non? Babenga dans diso babenga ne biso batin tomboli na bakiti. Na mobali pas ala ki wana. Na mobali za présent. Babenga ni bino. Babenga ni biso. Parce que tout a eu d'abord que non. Oh, pour elle la nenga logique. Mutu bota ine mwana malgré wa souté. Mais il y a des symboles, il y a des attentes et ça la maracanon, qu'est-ce qu'il faut faire, trouver ça nini, pour nini. C'est bokabwana to lo badon, c'est que bokabwana na ndinga mabe, bobebanaka, bokabwana na ndinga mabe nde yango bango babenga ni bino. Bon, il y a deux personnes. Bango bato babenga na biso wana. O bango babenga ni biso wana. Si réellement bango ba ki bien, ba ki clean. Mettons Mélodie ndo bela, bango ba ngabenga bango. Abenga bango te point. Oh, c'est que famille wana ba clean te.
Famille peut baser bien, famille mélodie va bien. Mais qu'on se le dise. Là, je ne sais pas, je le mets en évidence. Dans le lobby boy. Soki, famille en mélodie. Parce que, et pas la mélodie, il y a une sœur na bango azana, c'est une très bonne sœur. Asola bien. Malheureusement, je vais passer l'événement na yazaïté. OK. C'est oiseau qui nous a loba, on internet. Mususu avanda kiwana. Tellement ça y a souci ya petite sœur na ye. Vu ma mambo tie sala mana, yo c'est pilaté. Mais basala encore parce que balinga e boule. Basala. De ba bengani bino. Bengani biso. OK. Mais est-ce que le sali bien parce que basimbi molimo te. OK. Le sali sko bien. Molimo basimi molimo te, molimo yana. Dans le sens que mutasu mbata te, mutasu likofi te, mutasu okite. OK. Pour n'engager comme maman mususu. Donc pour n'engager ça mabe. Pour on a juste au simbanga na nzoto. Oh, c'est un vieux. Oh, il n'a pas ça parce que na uta na faimo. Dans tout le lobby bango ba simba kibino na nzoto. Na uta na faimo boy plein de bonnes manières parce que ngai na boy en fait dire maboko ebo sa musana. Nga so sali rep na uzapela crochet circulaire pe na mino etigala. Crochet circulaire. Crochet circulaire. Donc là crochet roule tout autour à mâchoire. Donc on s'est là. Là je sali directement coach Ben. Coach nanga coach Ben qui veut sali la club moto na Ngiringiri. Dans la commune Ngiringiri wana. Vous comprenez? De tout le monde a batigné sur la télémi on a sima o famille bota. Les famille mais vu qu'est-ce que bango ba TVT pour ngani na muta TV. Ba boy donc bango ba boy kota po. Mais grande sera au l'émission. On les capé kaka. On les ça l'émission. Ah ouais. So ba sali réconciliation te hier on les ka. On ça l'émission. Parce que ba sali biso ba maintenant so nyoso. Ba solo poani. Ba tika okosela. Ba tika okosela mutakufi makambo. Na bato bosa sur internet. Na bato ba na famille. Yé. Ba tika okosela mutakufi makambo. Ko mutakufi atika la ça l'émission moko teto alo mabe mo pona papa mwana ye. To pona fama pa mwana. Ba tika okosela. So iba luka ba benda la to basala nini na ba démarche na basala. Basala nenga bien. Mais basala boule teke ya mwana. Basala na boule ke mon so ndeko na bango akufi. Ba bateke note mbala sundola mwana ba sundola ye tout et tout. Pour ton famille moko boye nanu na ibisa yo. Donc disons bino bo sundola mwana te. Botika mwana te. Tala. Bobana atazaki musika wana olandela sona. Non, yo so mona muluba sundoli mwana. Donc bino boza vous êtes de Luba. Naza royaume Congo na Demulu. OK. Sotana na roi na nenga royaume Congo. OK. Comprends? Na côté ya ba chancha bana donc ba côté pena donc ya makambo sike vanda. Parce que par rapport à humiliation sur salinde lelo ndeko akufi to mona bato ba oloba ba dire belé ba biloba lo bebele nde yo yeba mélodie azaka motema pete ou azalaka mo motema makasi yo ndingo yebeli. En réalité mélodie azalaka a dur makasi. OK. Mélodie ko zo likambo moi mélodie ko zo no likambo. Yiba ngwa achilo 12 pena ya wenge. J'étais ata ba collègue na musu ya ba fille o bazara ne ba proche ne ba masane. Mamna olo ba mususu ba kinote arabongo. So zio na likambo finir. OK. Vous comprenez? Après ça une décision na yetika la bongo alongola ngote. On a eu la peine de connaître ba décision en notre. Oui, mais est-ce que ceux qui décision ya kozoja ko zo mwana ko kena ye musika pa monete. Paul ba kena yo mona ka mwana te na vie na. Oh. Alors bana ndeko no ke no mona abi o mona ka mwana te na vie na mobimba. So ban eloko na tango lobango ban ndeko ne ba yebi yango parce que bango bazo loba ba est-ce que ba yebi likambo wana. Mais wana ebité parce que ngana fana ninda kuna bango na imam na bango te. Donc c'est que bango ba oloba ka o bango ba oloba kaka ça ba imagination. Vous comprenez? O yebi ne lorote. Mutakena ne Braza point nord 6 ans. Vous vana été. Ya ne moku na Braza. Ayo kaka ayebi ko te ke na media ndobela. Ayo yika ke na media kufi. Yana oui. Ayo kaka no ndeko na kufi. Abomba ki makambu na yi moko mutayiba te. Nga se mpo na nga na loba ke no melodia kufi eza pasi. Mais de yi moko aboya ki batu ba comprendre que mamsu so souffrir. Que mamsu so possibilité mo mona ke no yi melo. Pour mélodie aka moi si ya vitesse une bonne actrice aibi boulot na ye sota que no batu mo baselanga cotisation moko bo mamsusu pona obela donc on a belo mo mélodie kufi na soni na mo bo donc kangi mutema na ye muto luka sina papa mwana ya kangele mutema papa mwana kangele mutema o abotsa mwana po mélodie na vina kana mwana moko o aza biso abota mo mamsusu. OK.
6 ans. Pour moi, le 7 ans. Lelo, il y a des Braza, 6 ans. Lelo, il y a des acteurs qui disent de n'importe quoi, n'importe quoi. Là, tu t'entends dans émission, non? Oh, il y a un charge pour mobile sundula mwana bani mwana charge. Tintin qui dit Tintin, nani ngolo babilo. Na bien écoute. D'ailleurs, les qui une émission pour l'émission parce que non na yinga mwana zo mwana charge. Yo zo mwana charge ba biso to ça. Donc moi na bino. Moi zo yo zo charge. Mais abimi le rôle donc ya bien ne mutu mo boy donc na bité so nga sala bon poids ba aide de par-ci par là pour azana facilité Papa, s'il y a un message, avant de continuer dans nos messages, il y a lancé par rapport à l'artiste, n'importe quoi, avant de stocker dans la lignée à famille. Je bien, ma baisse, il y a un salaire, il y a un Juma, vous savez l'émission, il y a un nombre de vues, vous avez nombre de vues, du genre sans tabou. Comprendre, vous avez nombre de vues du genre sans tabou, beaucoup de salaire. Comprendre. Ben monsieur c'est belé au ça babes. A ko ça peke pe na paka juma zuba mumé ba chel ba nani ba sepe monsieur beta nombre de vues ya malonga. Vraiment. Mais ko le kana télévision ko ba que no mwana wana azo souffrir na braza que no te ba pe sabiso moi makoki mo bo poto ko zo mwana zo mona en charge. Mise va perner tout ça. Mise en garde na bino ezani par rapport à l'artiste. Va faire trop attention parce que moi nana azana una famille ya malonga parce que biso mona to wana na famille mo boye ya ba cadre na ona ndemo boye so koyoka parce que to na ba ndemo boye to ke na ndenge ba ndenge koyoka vato ba nono émission na yoki papa mona ndenga zolo bakuna lobi ke non bato ba ba n'importe quoi sur moi na a reporter bango plainte on nyo son ça l'émission na habité auto ça l'émission il suffit que tout le monde a elongia mutu wana na mboko ya état de droit tout le monde a elongia mutu ba ke no témoin na maso souffrir to nini wa sundola mutu ande sko la c'est vrai papa ya mwana wana OK donc okene na yende ala so yo bika na basuna mwana bazini la so vrai papa mwana wana OK donc te mettre en garde déjà donc gardez vos distances looker loro nini au côté c'est la vie na YouTube pour looker bien mais la buzz ya mélodie pas kufi au salir réputation mwana pour mwana na batarte donc bolingo na bango mi balende tellement simba kité maman zui mwana kenae et le but est que nous commençons à kenae de l'action nous na bota mina nzete to papa sundola moi toni te yo moko au moins papa mwana nga zali ouais na ebi ata véhiculer azala makambu donc azala danger na mito so acheka longika pa na milani quoi yeba ndene internet ayo so cheka longika ba tutu basu ba nombre de vie ouais lo ba oluka ngwana mais bochaka ba miniature no flou wana est-ce que tout le bailo moto zonga na sur propre famille parce que bino bo famille ndenge bande ko nyonso ba telemi wana na sima bango pe ba famille bino nyonso bo famille na famille ya mwasi siko lobi bokenda ki ba bengani bino ba boy bino bokota siko par rapport ya bino moko boyebi ke ba boluka boloba ba yoki bino te na yebi ke mission o ba rolanda on parce que exemple TV tala maka partout dans monde biso to ngato ya to solo la po aza mama mwana biso tant bondimi pe décision leka awa c'est que boyebi ke bakoyoka bino aza mama mwana biso to abotela so mwana kitoko OK azu pembe ya famille na biso azu pembe ya mama na ye donc esengaka toya tosola to bande nini tokosala neka ya laka ata lelo so gouvernement zonga en charge ils ont ma bête et aussi la mes familles etikala OK vous comprenez symbole ezanga te que te moi sur abimisa makila na ye po botela so mwana OK symbole na ye yango yo mo lorobo mais toujours humiliation ya makasi na ebité mamsu bango ba s'attendre mamsu na maman Olive to maman Denise lar na bango na ya gouvernement ndemba msusu et ko bimsa biso ni ke kopa mai na ebale ke bango ndise bale ya biso za mamsu kopa mai na ebale or ils a si na reconnaissance na amour autre nango vis-à-vis à la personne o za souté na valeur to mato pesa na mwana biso o bote la biso so bino pe bozana besoin bokena bango na piken to bozana besoin ya réconciliation ta kuna tana te parce que ninga balobaki lobby ndenge bakendaki na bino lobby e muso ekendaki na ndinga bakanda bakendaki balobaki trop mutu na mutu abimisa ba dire na ba mata bakita
Attends, ça pique. Bino siko par rapport yo moto yo lobe la famille ndenge zana epesi maloba pa na yo yo loba. Bino siko bozo senga nini na libota ya mélodie. Biso to lobe ça que non toyaki. Toyaki po tout ça la symbole de charité. Ouais. Comprends? Parce que ça problème quoi. Mais tout le monde que non balingi ngote. Comme il y a biso ça kopo, il y a mai na ibale. C'est que ibale déjà ba ja bana ba assurance na bango. Oyo ba bineni bosela mamu na bango. Alors biso to yaka na mort. Sile. Bozala wana na mort. Bozala mort. Bozala wana mort. Alors pour ceux qui ça que no gouvernement azion en charge que yebo. To zaka na mort. Pour nous la moisi na bino. Pour la moisi. Azala moisi. Azala moisi na biso. Ouais. Merci Naebi que Lelo Batbazola Nabine Belé. Merci de nous suivre vraiment sur Exemple TV. Merci à Deomaf Nassima ya caméra. Merci à Barezi Baza, monsieur le journaliste donc. Merci à Décaré, merci à Batunion, merci à Maman Zoé Kumba, Kumba Zoé, à Papa Brice Kumba, merci Nayo et merci, pourquoi pas dire merci à Shekina Vumbi, merci Nayo, encore Nabi qui Bariziba Zarokomi, ça vraiment, et pas Shekina Vumbi, merci Nayo, et merci à celui qu'on appelle M. Yannick Chamba Yaba Yannick, Oyo, vraiment à sponsoriser, à pas soutenir la chaîne Oyo, pour ma réunion sur Ekende bien, vraiment, dans l'actualité, dans la vraiment, ma réunion c'est Zoya Erokota. Le lot vraiment, nabi que tu as un de ko Yves, oza membre de la famille, Oyo, Eza Mobali, Oyo Botana, Mélodie, de Konabiso Mélodie, na assurance sur Oyo, Lobi, de ko comprendre. Mais, lelo les choses qui bolobi que pour matanga ezananu babi matanga ici la raté et pas ya batu o bazu matanga lelo les choses qui bolobi bo kende kuna na bi que moi maintenant c'est kozala moi makambe kozala est-ce que to moni biso ma précaution ni bato boso no menace wana bana ba quartier zo comprendre bato bazaki bato famille te bato na bato famille na base mani gonset OK na bato famille na bana ba quartier o kutu mamsu mélodie mo kutu ndo linga to pour ça pembene te on va ba quartier babilo Dabilo pe bozaba na yolo tolo. Oh, ngana za bandal yolo. Donc yolo ndi adoptanga. Ah OK. Natif a bandal mais yolo adoptanga. Na beti pe sous moi transit Kasavubu. Donc ngana na tous les 24 communes na zana. OK. Vous comprenez? Siko ubuna ke batu mo boyo bolke balingela bino mabulu. Siko ngana zile ka ba chende likofi. Ngana siko ndo zile ngwana. Mutumba msaka ta bo. Po angale l'épaule. Ouais. Angale l'épaule. Mais surtout dans temps ça ba guerre on a été pour moi na c'était na kati ngato pesa ne. Mais à part de konabino ndenge bino boyebi à part de konabino mélodie tika leur vivre un artiste moko comédien tu. O bino boyebi te. Hein? Ba comédien bazo bi mebele bazo loba pe wa tika leur bando vivre na ba comédien. Ba tente ba luka buzz na. Ba tunyos bazo loba wana ba oleka ba loba. Ah ngazo ba fancy. Ba fanda. Obanda. Nakotanga basa mélodie, nakotanga basa mélodie te. Ba artiste comédien msu bazo tolo sa sana, nakotanga bango te. Awa. Oyo yebi. On a yebi bas tolo sa, nakotanga bango te. Comprends? Donc na fini. Zomon. Maatro. Mais Mawatro merci Mawatro mais famille wana izo sala passe. Famille wana izo sala passe. Famille ça passe. Mais biso on a passé. OK. On a passé pourquoi? Parce que sa maman a boté la biso mwana. Mwa kitoko. Maman boté biso mwana. So lelo babi bozo mwana wana te. Nani? Soki lelo balobi bozo mwana wana te. Ah. Nati mwana anda za nano akoli mingi na akola mingi na tata na ye na maman na ye na koko na ye. Koko ne wa maman biso. OK. Brigitte que je salue. Maman Brigitte. Maman Brigitte. Comprends? Donc azana mwana wana anda za nano très capricieuse. En plus kolia na ye moi mélodie anda olia anda mélodie kolia na ye ali afufute tana plat oyaliaka ali afufute kolia mélodie et la ka mapa na biloko olia donc moi n'a pas liaka bongo un moment makemba mapa ba poto moi trop ala très capricieuse etwana donc mélodie pour mon ali afufute mais ali aka mapa na biloko olia mapa na musuni mapa na madesu mapa nani ali abongo. T'as sur le régime alimentaire, t'as un avis qui est allé.
Parce que plus grand souci na bino par rapport à matanga ndenge ezokende bozana besoin bo s'associer na famille ya Mélodie bo lekisa makambo nyonso to ndenge ni ko bango babengani bino ba balingi na bango te biso to yaka rendre hommage ce corps bon le roi boyaki de na ndaku bo rendre hommage boye bo solola baboyi lelo so boye na morgue ba robengana bino te bo morgue za bo paye pour morgue za place batu nyonso ba ya ba artiste ba goya est-ce que morgue anda kuna bango oh morgue anda kuna bango te ya place batu nyonso yo so obundi na morgue botie ba garde fou obundi na morgue na esa bina mbilo kanga biso ko bacha biso na garde à vue te bakota biso na morgue le sais bino botie mo ba garde fou na bino botie ba sécurité pe zali à propos na bino ko bazo kana babike il paraît ba robeta mobali c'est ça ba osala ngo tona eloko chaté ba iso ye na morgue ba obeta toi il n'a parlé kutu toi il n'a parlé il est selenga sko bien pour bato ba réseaux sociaux ba nga ba ça large jour ba ya ki ba te toi il n'a parlé ba bino mo bozo ki te ozota image te que pour ta famille et pour toi il n'a tenté il y a le chelo moto publié to salir famille moi na biso ya maman moi na biso pardon pas qui maman moi na biso to salir so nga na yena loba pour na recadrer na bato nde ba oleka na ba so ba je sais que mes attentes au pays kota bino na famille za pe bato ka internet mi ba kota bino na bon là je ne sais pas pour mon amour toi za libre ça là yo ça buzz na ye akota moi un petit rien na mais réalité ngo ngalo OK réalité yango réalité da o Yves Nzinga le formidable soli ngande réalité yango merci Yves Nzinga le formidable yo mutoye ozu par ya famille mobima ndenge bat bazawana oyo loba na bango message ya papa to ya maman ndenga telemi bongo ya mama na ye moko papa o aza le responsable ya mukolo mwana ndenga telemi bongo message fort o ko loba bat bako retenir par rapport à koleka na bino ndenge bobengaki ke exemple TV et ya boya to lobela botali ba chaîne belete mais bobi exemple TV parce que ça exemple à suivre donc bobengi biso to ya to luka to solo na bino message fort o bat bako capter o bat bako yoka et kozani pour parce que lelo bat ba benga pour mo mukie bima na kombo ya mususu ya Mélodie mais un mususu ba luka pe ba salir ndeko na bino mais moi message fort et kozani bongo pona mwana pona mwana pe ba bimisa pe mbongo message kozani omoni mwana biso na na ko katsa pe braza lobby temps na supe kano temps na ko pe la beach ba to bendi pe OK zoko pas OK d'abord blo est la ko dévoiler na télévision OK pour ça ne vaut pas la peine message fort na bino na famille kozali ko bat ba senga dia mbongo na kombo mona okolo bani nzamba sa justice na bosenga mbongo na bino na mambo etali ya mama mwana so akufi na bosenga mbongo na bino na mutu mwana te keba senga mbongo na yo na pona ntakufi na mutu mwana te beta matolo no ndingo beta matolo ndo beta mais na koma mwana te so tanga koma mwana wana pe koma mwana na kombo no boyebi na kombo te so bambeli ngai kombo wanseke on vient de nous souffler quelque chose là babi bato bolinga bacha bato bolinga bacha photo ya mobali bolinga bacha ona ba miniature na bango pona bango garana bo na photo ngwa o cha photo eza payet so eza ye plainte landiot OK so eza ye te to la mise en garde nini bo cha na bato nyonso internet donc déjà ba service nyonso ya na déjà alerté donc tokena mamna biso ya nenga logique ya déjà alerté donc biso na bango donc on a photo ya mwana photo mwana OK parce que non mineur on dit photo no chango so eza ye e bango o mato kita bolande la chaîne to bolande la bato muto asala mission na wana chaîne ndé l'exception muto donc bolande les chaîne bango to na ninga normal so na ninga longe so kina ninga spiritualité OK wana ki jamais na michango so anga ta kesko ko chef coutumier na ninga peut-être ya baluba peut-être na ninga mai pena ya lubilanji na kena so na ninga bongo so kina ninga spiritualité na ninga logique ça maman ninga tout normal donc on a pena moi donc ko pena ba ancêtre pena ya mai ya lubilanji pena na kena so ninga normal na ninga donc pekisi batuba bacha photo bacha mon photo te photo ya mwana te photo ya mobali te ba choquer mona ndé na bango et sinon bacha photo ya Mélodie merci Nasir ba téléspectateurs nyonso boyoki ba nyonso bolanda exemple TV boyoki ba pesi mise en garde na bango ba lobi bocha photo ya mwana te
na sur na yoka na sima kuna bazo bayebisa ngai donc mobali ye wana zolo balanga oui photo ya mwana te photo ya ye moko mobali te donc oya ko tia yango chaîne oya ko tia yango donc déjà ba lecta ki batu nyonso po boluka mbongo na bino na ndenge na bino boluka base na ndenge na bino et puis pour na famille na sur famille yango balobi pour na famille ya mwasi toya na biso na morgue toya na gerbe de frère na biso ba ko solo la paix to sola biso te tika gerbe na biso mais bo solo na bango to sola sute bo bongisa sute to sola ba binga na biso to sola ndeni do bozana besoin bongisa na bango te biso te ko sa geste wana esili donc to sola biso sute donc to suna soka bongo. Merci vraiment, merci Ndeko Yves Nzinga, merci d'information, merci Nandenge Batnyos Balandio, ba comprendre que lelo to boki ba dédicace penate parce que information ezalaki moi grave makambo eza moi minene il fallait topé ça kaka information. Merci à maman Zoé Kumba ya Brice Kumba na kati ya Paris wana merci na bino merci na Kimimbangu na Canada na Moni Bongo maman na ngai donc maman na ngai vraiment donc na respecterai makasi Baystone ya Pichu ya Pichu Baystone donc Baystone merci na yo et ya Kadish donc merci na bino nyonso et puis merci encore na kata Paris wana ya Venangai donc Venanga que j'aime beaucoup donc papa ado moi qui me solo et merci à Cordoba Rezibaza pour l'opportunité merci à Deomaf na emploi du temps donc on peut se biso penda temps et merci na Batunion so obolandi biso bolinga kolanda exemple TV merci à celui qu'on appelle monsieur Yannick Chamba Yaba Yannick merci na yo Godson babi Margareto Zaki na kin to mona na kité bon ba voyage ça la ki ka to mona na te na bi la prochaine to komona na et merci à celui que j'appelle Décarré Bashi à Décarré merci na Batunion so et Yves Nzinga na ebité ozape mutu moi dédicace ko zanga te merci vraiment donc merci na Batunion so balandi biso continuez à suivre vraiment bon s'abonner belé partager émission et que ça la biso ba information ezali ce que ezali te to ya te information ezali to ya ka poto beta masolongo ndenge ezali merci. Quant à moi, je vous dis encore, retrouvez-nous à la prochaine. Check, c'est pas pareil. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Toyoka exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.